anticipaka danger te liboso oyaka mais azape moko oyo asa moko oyo apesi makambo ya bien kamionete mbola totolola na ndenge nalobi na yo kotoso mamboka namoni ye moko tato critiquer bapaster oyo bayambi non ye to abiso amso to na YouTube to chima kele to vandi ya za passer biso la histoire YouTube qui mettre toi qui va mettre kala et le comme baton va grand maître là ninga donc ça veut dire que toi mi grand maître comme ta conseil et tu y pas en passer c'est pas grave mais ça y était tout son mamboka donc jamais ninga za nga ba passer à réveil ba ko tcha bango na mamboka prière en mboka bo tcha passer à réveil ba va ventrer pourquoi solongo la bango pourquoi na ko ça ba comédie non na benga bango na mamboka ko l'église na bango déjà et le comme socialisateur prophétie ok guerre aussi là na salaire na lo bien étant président de la République président de la République azwaki pouvoir tout monde qui fukamisi président de la République parce que mangi c'est peut-être non te salaire Berera ngwana toujours Berera ngwana habité Berera ngwana toujours président salaire qui fuka wana les cas mais moni ya fukami lisu na lo bien yo to benga ba aventurer ba ba so sa yonga ko samu tamala passer dans message denga za la moto denga za la popularité na Isa makasi mais sali erreur ya vie na ye erreur non sur la tête erreur wale ça nga beta yo lingi nga na loba to engagé nga wale ta lingi ba motiver c'est na infanterie wale ça non sur nous wale ça c'est na infanterie comment muska sala ba abeta ba nga wale ça il dit pas wale ça après ça ba kisi ya ki cop caméra te mbola descendance mo ma chose étonnante descendant mon a béni les études Zambe basambe de ça ba ina pesi makambo esa lobaki na ngai alanda nga mingi na beta no na temps na moment la ngam na makambo so yango lobaki na nga senda ndinga za pena kusa eloko mo esa ya ta na bonzambe te au tsama boku dizaki ngani to kana ngine na pesi makambo qu'il est mona qui a semblé là mais na lobi on se le loté et lo mo ta loto kana ngina ye et puis ba prophétie sur toi et ça là na lobi ha to kana ngina mona ba longolela mo makambo lobi ha to yo kana to solo olingi nini ko pate na solo ngona na solo kayo comment on se parce que ni na mo boto solo là kuna pe no bato ozo kuna so no pe lo côté mais au moni lelo na la yaka na bossa na bossa ne comme on a toujours moni ngi de l'église za na église kufa na toujours za la ka toujours na église en sauté l'église ne sautali non solo dans sautali messe ne dimanche la dimanche sa messe araye moko Alex maka ye moko na muto l'interprète makambo lo betika ya mo zo zongela kala on a eu ma bête on se connaît na ma bête ma bête la neni lo bala on se ma bête on m'a petit moko bika bu il a vu na changer moi bloc moi musique ngo c'est qui ba comment me c'est moi na changer moi na stopper leki na yo moi na stopper penda des fois changer donc na ça na ko te une ça me go et puis dans la quête changer go et avec les makambo so changer bon ni ne yoki la ngwele OK ni wa zala la biso comme ça comme bele sala bienvenue Ngoya. Est-ce qu'on peut dire bonsoir à toutes les personnes? Bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent de partout, qui nous dit, qui nous fait des remarques. Merci Nabino, Baïbope Sarabiso. Hospitalité Oyo, Yakoloba, qui sans microbe, Boza Biso. Je suis le vôtre, je suis Moto Azarape, Meni Nabino, Poto Meka, to récolter information, to Meka, traiter information, et puis te diffuser. Lelo na sengo, Yakolobela Moko, Mosali Yanzambe, Mosali, Yaba Africain, Yaba Indo, et moko apesa culture na ngai valeur aloba nazali moko ya motindami nazali moko représentant valable ya église o esimbi Congo na biso olelo osali mabe o kende ba baptiser yo olobi mabe o kende ba balongolo mabe tous les batou oyo bazala na perturbation ya makambo ebele ba kenna na église na bango kimbangiste ba laver ba kutana na tata mona bango atika mabe na bango na mai alobi mwana natindio mission na ezali awa na kati ya communication na biso na bino to communiquer ensemble na bino ayebisa bino ba vraie valeur na yo ne Congo ayebiso ba vraie valeur na yo congolais pona nini guerre ezobundama azana ba papier sur ça ayebi ba tactique à guerre comment azala na mboka mundele na sala pe moi ba jango ya kota la police na kota moi côté gauche droite na sala pe maestro
parmi au basala mobulu pe na mboko donc na koza na maîtrise pe rediriger moi armée. Il s'appelle comme ça Camionnette Mbola, à qui j'ai dit bonsoir maître. Bonsoir Patrick Massidi. Bonne santé. Ça fait 8 à 10 ans que c'est l'émission. 8 à 10 ans. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Il y a Bandal d'abord, tout santé ça va. Santé ça va, santé tranquille. Donc Otagikin, souka de santé dérangée, mais santé déjà carré. Néanmoins, ça carré, mais pas ces actes pour toi la guerre. Voilà. On santé vous allez bien 100%. Pour nous, c'est ça qu'on a goma. Voilà. Donc, on me colloque là. Santé za bien te pour mboka oui kati. Voilà. Mboka za mboka na biso. Basi li sebeli nzoto mobimbe ko kapasi soki loko musape beli lokolo ko yoka beli nzoto mobimba fo yoka pasi Camionnette Mbola ba ebele batalaka yo. Oza bo modèle ya bato ndeto lobi ozaka na mission sur terre olobelaka Valère Abayindo na lelo mboka no eza touché. Message non d'abord na ba gomatration bazotala yo o ba perdre espoir ba lobi ke batikali bango moko ba maman ba perdre bana ba perdre ba maman bazo milela ba lobake baza borfele yo poza papa okozala pe papa na bango oza pe mokambi na bango oza pe modèle na bango message ne kozala nango na bango si message na opesa bango kaka bakoko pe na batiki bango te binote et présent na biso Fati Béton ni voyage ni kobima aza pe na donc constater kala makoma et papa Simon Kimbango na benaka Nzambe papa Simon Kimbango on a benaka Nzambe o benaka Nzambe o lelo ba guerre o tezo sila te parce que on dimele za na noté tant bo vanda pena la Congo que papa Simon Kimbango nde Abayindo penza makamto esi on a pété mais bala goma message à papa abaza na pasi na bino na nkamba bazali aza na pasi na bino mais guerre yo otikela motamula ite o bakofebele to to ebeke guerre salamaka tozoyeba pena te tozwanga ndenge wana mais siko pena to sentir pena ke zaka guerre solo quoi to kaka combattant de to kaka 1 million 12 millions mais to sentir on pena côté donc tout type so pena papa pena message na bino pena Nzambe Abayindo papa Simon Kimbangu message pena ke akotika bino te kalate guerre ngo aussi là. Voilà message na pesi nous tous ensemble tous souffrir na bino quoi donc même nga ko bimeza la suite na talika ka toujours na la télé quoi bato ezakuna mais boy ba que tous ensemble vanda ko te que boza abandonner tous na ba prière pe Nzambe ngai Simon Kimbangu alibi kalate makile ko tanga lisute. Voilà, makile ko tanga lisute soué na biso ya bana Congo nyonso place nyonso tozali zwa image ya ndeko na yo abundela ki guerre soldat FARDC zwa image au place à gagner qui territoire moka zwa ki a récupérer ki yo zwa yango chango na TikTok na yo chango na ba statut na yo yango nde la symbole ya victoire na biso place tout ozali donc Camionnette Mbola merci d'abord pour le message ya bato ya Goma et puis bato belé pe balobi ba beti biso ba question fallait to zalaka souvent surtout nito ya moto ayebana comme marato postaka bagi lelo to yambela bango Camionnette Mbola beaucoup de questions avec nous tozala ngwa wana jibesiar na biso to meka un peu to solo na Simon Kimbangu tenio d'abord l'axarani avant de faire la personne na Nzambe ngai na bossa na raté Simon Kimbangu tanga di bazali bango tebele maître Claude Kalub le grand frère nanga abe masumu o atelemeli ngala bibe mission to sana no tala ngaza sangwa fa no tala parce que lingi soute na déborda et pour bato lela na komo na ngai donc ils appellent bien té abinataka be o zasuma ba calme sous ba malédiction donc fanatique pena na komo po bato baleli ebele donc ebele pena pesi recteur Tracy qui solo kele nabi ki bazo combattre grave na kimbangiste kuna mais est-ce que kazana OK tenio to tuna que tenio la non tenio so monyo boy donc même bato balingi ba ya nzela ndo na so za tena ndako te fo oyo parce que oyo za sacré za la makambo ba kombo te zawa ba mwana nsemi ba mama mwilu ba sima otoko donc ba kombo te zawa papa nkusu donc ba kombo te zawa na zakala bango na cause ko suite na bango bien la président tant mandat Fatia ko mandé tenio batina tant mandat Fatia banda susu ya sika donc tant ko sila ceux qui pas au prolonger 2028 car il y a pas de souci wala président la ngai tant ko sila ndé tenio boye batina la musiko voilà tamana kombo ya Camionnette Mbola to linga kito bandano na politique to kosala mo ba analyse belé to bandano na politique to yena ndule to ya pe na analyse na yo moko bilan na yo na 2025 comment ça la ki yango to bandano na politique est-ce que sentez-vous vraiment que toza prêt biso ba congolais to bunda guerre
omoni nanti tango président sala toujours na bika to komaka facha alobaka non tango na élection alobaka bien alobaka bien que tous après parce que obi tango facha to tambula wana ako bongsa mo bele sa ba tango azo kende na ba mbiska avion ne bungi azongi boye tambula mingi ayebaki pourquoi azo tambula donc ndenge ça boye ouais ayebaki pourquoi azo tambula bongo ayebaki lobi nango ayebiki lomo ko sala malobi. D'accord. Tu fais mon agenda qui n'a kamba que deux fois. Qui descend mon kamba. Qui pendant côté qui va soleil, tout n'a pas parlé avec un kamba. Parce que maintenant caméra, ça qui bien. Mais là qui y est moko. À côté place ça va côté raté wa. Ay ma ba ba. Guerre on au mono yo. Il fallait salam. Il fallait il banda 30 ans déjà, ba ba au mono monter. Pourtant il banda ba tout occuper na pseudo ba guerre ezalaka siko pas fatigué bimi. Na ba jaloux na yesu ba bimisi mansaka penda ni tika guerre ngo yemta bandi ngo yemta ko kango te salam ka siko za guerre kala mais guerre na bike fachal ba bien ça des solutions fa négocier na OK mbala monter na bitumba o guerre za blague te faut négocier ouais o mi guerre tant que banda tant que c'est la guerre balate d'accord faut ba bango biso to vivre guerre penate to ba guerre tout temps na musika guerre za la Israël comme on a vidé mboka bato Trump le fois ba longola ngo et comment changer ngo combo na Trump donc ça blague te yango alingi na ndenge wana bamona fachile msute avandi boye azokoka te le mzuyuma non ndenge facha azokende boye ayebi wazo sala donc nabika ona baluka négociation nanu tango salami après ce que bomoni que rien bomona te to kansuna Rwanda obi non goma sekeit goma kei vous êtes d'accord que goma goma yango c'est ça facha azotala na makam to moni pene goma ke wana to ke musika te to moni basango na biso goma toya wana pena toya wana donc ninge za fatigue wala ninga zo négocier fa ni mo samna sasbura ba ni Rwanda ba condamné Rwanda na dans 5 jours sous makamwe ko sala mapona ka ba condamné Rwanda le lobby donc 44 sanctions comme des députés contre ba sanctionner Rwanda donc sanction ko ya kalate soka yokité mais aussi la langue fatigue ko kende ninga zo kende le bato zo kende bina donc c'est biso makamwa négociation est-ce que aux après que bien aux d'accord que la négociation MV3 a participé voilà want so nanga pena kati non eza makambo wana kutu ya Congo te wala monisco oyo ndeto na dialogue peut-être balinga ndengwa na dialogue eza biso c'est le discours à caméra le il faut auto négocier mais na pas bécholé à lobby pe a conseiller biso que na cadre ya négociation est-ce que M23 ko participer oyo facha zo négociation eza biso te eza na asala ngona na likolo o caméra zo lobana o mwenga ndi ba critiquer ye o na moment o même na contre ba critiquer caméra pour nous abomoko biloka betcha ba mboja beta kiona batu mingi de pes bakema be batu bakema be ba Zakari batu bele bakendele kaka na minute yo eza négociation pe négociation faut tala bien pour négocier pour te kamboka pour vous aba M ba kota non voilà kutu fatiko tuana mtayo ke lazate akomeka ngo te o so ameka faut kende danger za naza pona fati OK ngapena za pona fati no moninga naza pona président Fati Beto mais so asali o wana akusala ngo akomeka ngo te mais pas la ndoto tomoni IDPS a changé discours na contre caméra danger za wapi nini bino IDPS bozo bangela ce qui lelo omoni na minute IDPS ako changer langage te la président côté wana za bomoko pour te comprendre parce que ça sikoyo na ninga za ko attaque moni mabe faut dozango faut za bomoko sikoyo ko IDPS azo sala wana mais biso mo IDPS attaquer bakimbangise pe par exemple de moi également mabe bakimbangise biso plutôt za contre nino mais on disait Kabuya a recadré na Jeko BAP a dit que non a sengi beskis pas kimbangise on a minute au faut za bomoko bon baza ermo bo bata IDPS au gese Kabuya mais la moni quand même et le belé peut changer mais au basel pour la caméra ba ko sala ngote il y a quand même pour gilim tabane makamwa la ma be caméra au sakanate na minute oko to yebi pour chaque caméra bien moni caméra position ne change raté position les années position na ngeza la caméra bani ke azane contre Félix les gars za la kawana danger aux années pour bino bo yebi me bo nommer danger aux années danger zali nenga nomai wana za danger nenga bima bolo ko na zonk c'est la politique ça danger au sakanate mais pas bino bato IDPS na mino kente zate pour facha za bien
mais tolingi siko nde tozaka bomoko nde tozaboy namdi ko crainte ezate bato solo baloba bango oyika bato bakoma na bikolo ta cc kaka ba mona déjà bomoni déjà toyebi yaka caméra te parce belé yaka caméra te to mona caméra te moni bata politique nyonso wana base bien mitu batali ba banga nanga nango poto oke balobi na comité wa sort na biso za nini base belé baza ko se prononcer te base belé auto vanda ke to bima o biso ba nanya nani o ba drapeau bi ba sala ngote base belé to comprendre bango même facha sala nga ba na kitiko a otala ke Congolais za rende boye na pesa ke bina boye ko mais la comprendre que za boye ningi facha za na comprendre. Là, tout le monde église catholique aucune négociation. Tout le monde a souvent dans makambo etali république église catholique n'des aller devant. Pourquoi associer à binoté qui mbangiste na makambo na ba grande décision au ya république. Gini sala qui mbangiste dans la moine na seconde position. Une question bato ba tout ça apolitique. L'église qui mbangiste. Donc kuna président à la place tout ça simanaye. Mais comment ba politique tout ça quand même. Ceux qui mboka de guerre bo oui to ngeza papa a telemi. Mais politique, tout le monde donc catholique passe à la remilier. Non, mais au moins catholique n'est pas intéressé. Influence l'église catholique dans la République. Pour au moins tout le monde a l'église catholique na kin. Tout le monde influence dans ma case pas toucher marté parce que wana eza na mondial donc eza wana ba influence makasi. Ning to même fatito to que fati nenga le kaki nenge tout le monde est moto mele pe mati na kabila. Catholique mba ki pour maison marche c'est là catholique abidon faki ba rossi bani catholique ça très puissant catholique donc tant ba vandi na makambu donc ba société bango parce que ba rêver ça là to quand ba aventurier peut-être ba cop on a des églises pourquoi benga bango ba aventurier comme catholique pour comme prêtre ou comme cardinal et ça blaquité tu as la fatigue ça ba blaquité mais au réveil la mgilobi au lelipo salima nini au tiki cop au ti donc au communo nini donc faut voyez ba catholique c'est pas pareil muta réveil mon côté au cham mutunde catholique tchak to mona ba kanga na boloko ba so ba conseil bango batala comme so côté boloko azolela la boloko hein so bakangi bango ba lelandi bala mike catholique ça puissant bango ba zana pona mbongo webi eloko sala nga passer na moni bata catholique ba moni président après na mona source bata réveil na lingi na président ko na ebité fati so comprendre te que tant à comprendre bata politique batu na yo so tema comprendre que bato baza yangate accompagner on na ça na comprendre bango bata ba passer c'est pareil na ebité so ka comprendre bata passer on ça na kwanga na bango na mona bengi si bango salinga passe ako bengi so bata réveil te catholique bango pe baza société bato ba edarabiso non bato edarabiso na Congo za catholique to que tout so na pas église na kimbangisi basa batala na musika réveil batala na musika et d'habitude kuna soki za mabe catholique so batili comme so bati mutu na bango ni comme ça la makeza catholique et ça réveille te donc on y Deniles na banalise na nina tuna yango pe pour salinga moi ba friseur Deniles qui se proclame que tous les prophéties OAPC et zui en Qatar République démocratique du Congo bino ba o boza ba kimbangiste est-ce que misu o Deniles s'attale la République yango camionnette mbola tale la République c'est ça bongo pourquoi bino bo prophétise répéter bo anticipaka danger te liboso pourquoi bien na mona okala ça Deniles ana kata makomande mais azape moko oyo tika ko tika asa moko oyo pe si makambo ya bien camionnette mbola tolo la nenga nalobi na yoko toso mamboka ucha Deniles te na moni ye moko to critiquer ba pasteur o ba yambi kuna non ye to abisto amso to sur YouTube to chima kele to vandi ya za pasteur sur YouTube qui mettre to qui va mettre kala et le comme baton va grand maître la ninga donc ça veut dire que ton grand maître comme ta conseil et tu y par sur pasteur te ya mtu mo abwa na mabanga non ko chama mamboka Deniles te ye obligé aller la kawana oui Deniles aller la ni wana face à la mission professionnelle mtu oyo apesi prophétie na mboka apesi des prophéties kolanda makama to mona ki ba tête ya mboka ba ko ya lobi ya ko la makama mboka ko na ma Deniles akwesi ba tête na mais na mboka ko chaka to so mboka ko cha aventure na kati ate te mezaki mutu pe tout solo la comme l'ande to boya ko cha ko pesa mutu rôle na e camionnette mbola tout le monde qui professeur PC biso ya Vital Caméra ko bima salama ki ba bimisa Vital Caméra sortir Vital Caméra beaucoup bimisa ma professeur mais yim tapesa ke on a tika ko fula ko fula ti za makambo mona na non on les allés ça la dit na président faut président bimisa ezaki bon te tika blo so beta aza muta président de batali ke président le déjà pesa meeting au caméra aza mutu malambo na ko tobeka obima a changer ba langage na non
eza makambo caméra batna président musika oui debi que tu ça mboka 100 jours to mona mboka na ngote c'est pas grave mais ça yete tout son mboka donc jamais ninga za langa ba passer à réveil ba ko tcha bango na mboka prière mboka bo tcha passer à réveil ba va ventrier pourquoi solongo la bango pourquoi ça ba comédie non na benga bango na mboka ko l'église na bango déjà et là makasi socialisate ba prophétie OK guerre aussi là na sala na lo bien. Attends, président de la République Azouaki. T'étais président de la République Azouaki pouvoir. Tout le monde a qui Foukamisi, président de la République. Oh, qui m'a c'est peut-être non, t'es saliango. Berera Angwana toujours. Berera Angwana. N'habité. Berera Angwana toujours président Salaki pour Foukamani les cas mais tant le Foukam dévaillé. Tout le monde qui d'along a manqué qui est. Au Kanga été. Au Foukama dévaillé. Non, président, bah réveil wana. Son armée président Mboka. Normalement, tu vas arriver, wana. Au bénéfice succès, au bénéfice de 10 000 personnes. Il faut noter les mélabango. N'enga ma bête. Non, moni bazo bébé samboka, baza mona bon sambete. Namona yambi bango wana, na otanga ba kombote ba, otanga komo boy donc officier, ambaki bango wana. Non, awe ba mosuté. Basa ba mesa ya goma na est wana. Basa ba mesa mini bazo. Bazo rambon, soit n'enga bi bonbon. Bazo bon de la part. Basa la messe mon stade wana pour la guerre. Ici là basala bango basala ya basta ba ventrier nani ngaba beto ngala yebi bango na yebi bango obinga ba ventrier la ministre na biso ya justice Constant Mutamba son excellence to moni ya fuka mili susu na lobi ya makambo to benga ba ventrier ba so sa Constant Mutamba la passer un message ndenga za la moto ndenga za la popularité na ye yeza makasi mais sali erreur moko ya vie na ye erreur non sur la tête erreur wale ça nanga beta yo lingi menga na loba zo engagé nga wale ta lingi ba mativi c'est un ventrier wale ça non sur nous wale ça c'est un ventrier comment muta sala ba abeta ba nga wale ça il dit on n'est pas wale ça après ça ba kisi après ba kisi hélicoptère nanga na ke mamoto mamboka eloko saliko afuka mi devant na moni na donc eza éleger dans magekuna mutambaza mutu mususu Mutamba ko kepa wale sate wale sa ba eba na sa ba comédie na ye wale sa nga batala ye wale sa nga télévision ala kwa denilesi ba lingi télé hein denilesi auto kiziki wale sa oba musu akisa me sa camion li usa zelo na moni azo lela après tu prophétiser OK wale so lela ozo baluka la zelo na moni na balba moko do wale sa na mwasi na ye alobini asuko lobini guerre aussi là te guerre aussi alobité ba fa donc elo constant Mutamba saliko fallait pas ça la montée batanzambe tia ba kuna ba contre la makamula biso te ba contre la makamula binote ba ba so bo mamboka batanzambe division zali yo monique oh tout mon batanzambe ba sali bêtise ba kanga été ba reprocher été parce que ça mutentel mboka zo kende wapi batanzambe bazana batu na bango batanzambe ba sa wana ko nga ko tushenga te na zali tel na tel mboka zo kende wapi nga président Congo batanzambe na tala bona miso mabe alinga mabe na tala bango bien te bata réveil catholique bana soutien ngai bata réveil té oui bata réveil pena on beta ngo tous on a sentiment té bazo bebisa ba foya batu ba via batu ba te belebe réveil pena tout ça on kambote mama mboka facha mbi ba susu po balo banini ba isi Félix nini ce que ne ba kewana bazo ba ke diaboliser président na catholique de ba ke na désordre kaka ba ke na désordre pour nga na za na bi ke bango na za contre bango ce que pe catholique na contre bango to zawana makam oyo ba ke sala ba kutana nanga bakekuna ndenge nini bakomikuna ndenge nini basola guerre nini tout ça tout le monde a clarté tout le monde qui ministre de la justice Constant Mutamba lobaki cette fois-ci face à visiter l'église de réveil on y a cherché à mon dérangement les logos mon na photo to lobani mbwa swi kila na yemoko ou bien to lobani suma malobaki ko parce que l'église musene ba moni kuna déjà c'est ba fichier déjà ah ya ça mutala pour aller ça veut dire que bongo olingo linga te ngobimi bongo ikizima mukemo ezala kwa ngokango wali sa robenge pe biso congolais to kendaka ndenge wana ke wana muta okopana eloko asali wana ko asali mabe fallait pas de ko kanga be o asali wana ko wali sa la bala na ye ala be église na mikemke belé surtout là dans abi 500 mètres ceux qui 500 mètres église vous arrêter to so tombe ke ya wali sa mutezana ya mfe longa olonga te fallait pas ko sa mutambuza na ngoza ozala moto moko diaspora ya monde entier balikaka yo mais loko sali wana
wale azali loko moka bonzambe te bato maladi ba ko ne belé ko musu bazala bendika pe ba tele makala bango te atachi maboko baza soki mona sala rapi bon ba don to lo banyo to ka mabete akabela rapi ba to bon ngana to fana na poto o ida batu pe ke net ba wale sande basala non donc on s'en va l'église ka mbonga bato ba ya pasi wana bazo pesa yo sala don mbonga ba bandimi kakati bato sala mbonga bandi azona do pesa bandimi yo mundimi ndenge nini vino ndenge nini non bandi ba na passer na ya dara batu na ba commerce apesa ba fonds ba 1000 euros ba 1000 dollars wala ti caméra kolanda ma solo wana so bi wala sa comme talinga caméra ko sala ko denilesi bango na ye ka sala batu so ka sili asa musala ko denilesi nga sila ba za na musala mona denilesi wala sa ninga mabete ko mutamba sali mabe wala sa linga tufa betelo mu fa fonder likamo abimsala makambo azo mtu mukusa ye na ye azu mtu moko boye azu donc wale sa makamutu alingi penda visibilité c'est pas bon c'est mutamba PC penda gaz mutamba foulier mais naninga na baté ke bomi mutamba comme ça mutamba excellence mais fallait pas ça là ninga mabete ko fallait pas ba passer musu ba côté keto tout le monde va passer musu bazate au passer à présidence ba Moïse Mbize mbi ya présidence Mike Kalamba ya présidence ba passer musu ba vanda kana ba yima bilobi total au changer musu bazola kelo mabeka rapport Félix Longwa poka ba passer wana ba koma ya présidence musu bazola ba constant mutama fa Longwa parce que ba passer à présidence baza ndenge to kaka to ebe to ba passer baza à présidence mbi Moïse Mbi ba mi balé na Mike Kalamba baza présidence daloko doit être président on a daloko ndé père na ya molimo président c'est pesé aussi en moins spiritualité te ya bangote yo muto yemba nzembo baza lo na bunzambe to te musikate mbiye na masali maka déjà baza bunzambe te baso na l'air tout bon balé ba yoka raté batanzambe ba mbale wana ba kana ba concurrence ba miyembi balanga nzembo baloko ka batuma libanda to mona baloko ba bina filet baloko ni lo ba milanga ba bunzambe te ko baza na sko ko meka ko tuté baza ba orgueil mo mi balé wana osana te ko ba yebike el kolo na biso bona boy non. C'est pas bon. Ce que Batou Ming, il appelle le président. Le président, moi, le président, on a tous ensemble. Mais, à la guerre. Donc, à la guerre, on a la niveau. Na biso moko tozana. Sérieux. Avant de clôturer, on a pas joué à politique. Cabinet Mbola, tout le monde a qui analyse mon qu'est-ce na Célésine on déconne. On habite sur un jeune frère, notre frère nayo. C'est but c'est Zalagini. Non, but c'est Zalagini. Merci beaucoup. Au moins, écoute que zongité parce que c'est les un message fois passé. Na bon ma bête, wala ninga. Mais ko passer on est nanga, c'est une émission et ko koma. Et ce monde dans ça. La présidence. Et koma donc il y a un traverser. Au ça on nanga na descenda. Bangunza bazalanga, va message au passé, même ça qui a ma b, ya mala mais ko koma. Le président va comprendre muto c'est un méchant mot parce que pas ces ans. On comprend. Nous ça le baki, tout ça qui n'a yé a passé un message. Tout ça qui n'a yé wana pour mais comme partout ba du ba pelle mo ka likolo ça. Batu ba monyon lo kwane ba utiliser yo, ezalaki pas trop na qualité na binomi balé pour la république ningo lobi ke kokoma. Pourquoi bo sala ki choix ya ko sala mo ngaza politique. Non, ngaza insulte. Non, ngaza politique. Moi sotel ben nga aussi que si des pas la penalité. Natika qui est abimso azo de Félix Tshisekedi défend azo nga fati okopani yazani webise zino en effet nga déjà donc voilà ko batu bakeno musika na ebaki message na zo passer message de pe komi webise les zino pourquoi azam tali bomate mboke za na passer tanga bise bloka na devanga et ke musika retour nango ezalaki ndenge retour po lobi eke musika retour nango nana bengi nana lobi ekepe na musika mosusu avandi mpe moto aza congolais te est-ce que Facha bengi est-ce que conseiller Facha bengi aner bengi moto aza congolais te yoka biso moto aza congolais te malobi mpena donc aza na kanda mboka olandanga ana kanda mboka okomprendre azapena okopana même biso ba nanga bimsaki na kati na ye c'est pas ça fallait passer comme message pour et moi même chose moi na opeksa moi olinge mingi oko kabani to bete msumbata boy e mo vandi oki passe au regretter mais moi na kei alali elo c'est une salaki donc passi azala moi stof ani descendre zawa amuta fati na bimsele nyonso mote to zaki mso tranquille ata ye nanga boake nanga boy na di poser pour ngala bien ça politique na olinga tina kota to bandu kanga mutaba guerre bebinga
Ninazala donc ninazaka wana ninazaka boyoke polimo boyoka tebele so babi bamonyo na politique ba lo ba camionnette mbola politique sueza ni noko manaka yoka omonde za kwa yango mona ki calme boyi minga côté ko pola la zo rasimate na kenda na mabe na mabe mais tina laki wana esalenga passe parce que tanga bandi makambo wana na raisonna ki bino tanga mi komo alembola mingi polaki na batu na tanga bana bandala alembola Adilondole Jonas Philippe Mampuya donc batu ba telemilinga kaka na 4 émissions ba yoka nga lisusu te na ba bêtise ba mususu ba telemilinga yi ba yoka nga lisusu te na ba bêtise ola nanga ba telemilinga lando ba yoka nga lisusu te na ba bêtise ezo kitisanga makasi pour ba mission langa tout ba tenu so batala ngote ba mona ngole c'est vrai ba te beli batala rayo ba descendre sur telle émission na ye botango na ba na te na ba kokote na de côté pour akendaka mabe on a blessé ba te beli on a baki na 2025 na pesa ki après on a pesi ba te parole nanga yi ceux qui me na pesi ba ta parole nanga ceux qui mardi jeudi mbala moko na pesi nini on a na channel nini na bosi pesi ba ta parole nanga mercredi ceux qui samedi to émission na Célésine parce que non tala ki bato na lobela ok na robeta so ba bordirité ce que zo salanga yo ba no simba kombo boy na kendo na kendete émission robeba so bato tala na changer na été vous voulez donc émission na zaki benako yo mo na émission ba to sipa émission po ok na ata ko betting lo mo boy na répondre ka bien na moni to lobelo ka ba réalité la yo non mo Célésine na on fa na bimsa bona bo non ngapo na ngai na bato ke ba yo kansu na mabete c'est bien, c'est une très bonne chose na côté ma musique donc musique bato tout na comment so na vandi bato benga tous les jours yaka ba na bimsa bilo mabe na ba ke sili pour na je ba reproche moko ya okoboya donc mbola to biyete o to bi kamete mbola na boya donc o to yebi me comment bato ba comment au monde ba comprendre la société mko ko na TikTok na meka TikTok abo na ta na se wana ka TikTok Benjir na Benjir attends bino na changer de vesego ya boya attends no because donc na compagnie na ko batu penda donc message na bino tout o boleli bo comme na ngai e komeli ngai o mbola mso 2025 bo kanga suna ba bêtise te na ndi yango moni ko na Célésino na kanga mutema na démarrer pe mo za posa na démarrer to kene ke miso ke be bakaka na kete nazo sola makamba politique makamba na lingi so makamba te na tala so bato balabaki na ngai baba miso na lek na bele na tiki miso yo changer na ote na femme na parler ko tata na moni yo na mona mobali mo changer te yo ozalo kaka boy donc faut na respecter na femme alingi makambo te donc voilà comment mère yango Niclette Makanda merci na maman Niclette Makanda camionnette mbola mwana bandali Simon Kimbango nga na kamwe camionnette mbola mobala Chimène Makanda yango na yo ane oyo kesila ka bongo pona bato suba batanga mona ba kanga na kimbanzi voilà camionnette mbola descendant Simon Kimbango mais chose étonnante descendant tout le monde a Denis les atcholo loboko ezalani nzambe basambeli Denis les sabayi na pese makambo nesa lobaki na ngai alanda nga mingi na betablo so na tango na moment la ngam na makambo so yango lobaki na nga descendant ninga za pena to sa eloko mobo yasa ya ata na bonzambe te au tsanga boko dizaki ngani to kana ngine na pese makambo kile mona ki asembeli la yo mais le bon ce lelote eloko mota lo to kana ngina ye et puis ba prophétie sur toi ezala na lobi ya to kana ngina mona balongolela mo makambo lobi ya to yo kana to solo olingi nini ko pati na solo ngona na solo kayo na Denis les to kana ngina biso na pese makambo ngana makambo na bi yo pena ninga za okanga internet likolo pesa makambo to kuteka par hasard to yamba ni nimba biso to kutana pe na vie to yamba ni yo beta nga trop bona boy pesa makambo to selo mo bona boy yemta senga ki sala manengo camionnette mbola ba professionnel zalaki ba tebele bazala ngo na bodio bazala ngo même na ba c'est professionnel yega to fesi mambo baksa lukuta pesa ki yo prophétie alongola ki yo biloko ezala na kati na il semble ozala kacher ozala na ba moto non to lo ba yo nga Denis mingi po beti comme les trois mais non to lo ba fait au lobby na 2025 ko changer mais to lo bila oyo salami oyo salami zala bongo te eloko moto to yo kana ki na biso scénario zala boy eza pe to ke na petit na pour na Célésino ezala nga ba scénario na Denis les na bongo basingo bakataki katenga basinga singa rouge Denis oui ulata na loboko pour nous dans ça émission bien ngo bepsa émission na poani ozo fondé on biso bimsa na fondé ta eza makambo singa ngaka mit mota masinga poani ngazanga te na mutu na nzambe mala pasi mokimba non singa ni non eza no kana na pesi makambu no pesa makambu asenga kipenza asenga ko senga te
Voilà, il s'appelle Camionnette Mbola, Simo Gimbango. Donc, Simo Gimbango, moi, un descendant vif, il y a Simo Gimbango, église kimbangiste, tout bassemble l'église kimbangiste, tous à la derrière de la République, derrière la République, dans Makambo ezoleki la biso na Goma surtout. Tout chango na ba prière pour parce que tous en a besoin de délivrance. Donc quand on est bandelo lobaki ba te belé ba osambela kimbango bien te. Est-ce que dans la République il faut to sambela kimbango to renouveler? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sambo na biso. Ebe ke ndenge ba église ba rêver bi ma so le ba ofingo kutu. Ba yango bana bango mais mboka poza na kimia. Pour muto ba boma pour na Congo na kimbango. Le monde ba kufa pour na mwasi na ye. To solate muto ba bomba na Congo eza kimbango pour na Congo. Famille Lumumba alinga makambo na to muto ba bomba na Congo ezala kimbango. To ba bomba na Congo pour na Congo. To ba bomba na Congo pour na Congo ezala kimbango. Ezala na kimbango. Tia boye komba 6 mois na bambengo na makasi. Ti ba sale ba tena tono ba kenda Lubumbashi ba nyokola pour na kaka aboya kimindele. Aboya ki ba benge pe Simon. Donc mutu oyo to ba na Congo wana ndenge za wana pour lelo to ba makila wa tanga tia kufa wana pour na Congo. Moi boya mutu moko taza bonsambe so jouer ka otika ka shot 2 minutes so jouer ka koti so bimi alonga couper alongo ça mais kimbangu aboya nyonso tout pour une nzambe. Donc mutu oyo biso le to vendre to ndalo bien. Ba to mona histoire kimbangu parce que pour kimbangisi ba kena ngo bien te. O ko parle kimbangisi les moko ba kena ngo bien te. Mais so ba vandi penda mutu binaza ana bongo atalisa batu kimbangu Congo abiso c'est kimbangu. Yango molo kimbangu lelo batu basala balikablo na bango bali ko reconnaître kimbangu te ba pesa ko le 6 avril férié musuko ba buda pona kimbangu parce que ba yebite ok le so ba vandi penda ke biso tu kimbangu au mona mboka ndé redémarrer. Voilà, tous a besoin de démarrage en Mboka, on a tout renaître de nouveau, tous a vraiment besoin de changement pour Congolais fois il y a bien Congolais fois en sécurité, Congolais fois et baké intégralité en Mboka na et en akima. Merci na banyo so bazo bunda sango Israël Mutombo, félicitations na tous au changer teno lati soldats dans combat tangi sango liboso na roza la compte na makamso ezanga na onti. Mais na remercier sango penza donc mamozo sala te bitumba zo bunda pena ko na ba vérité bazo talisa te sango pena zo bunda bitumba mo ezali pe ona lo baga ngwana lo bango tout le temps fatia ça bon très bon trop même yango zo sibi mama boy na Congo. D'accord. Parce que ça pena président moko oya ko bongsa Congo mais la tout autour na yango Israël lobby mambe ko ya ba lobby te biso ezali mama ba poster ba bimaka grave biso so to juite biso da bandundu bata ba Congo bata nini biso parti donc batu wana tout na minute to comprendre bango yongo fatina ngazala mito za ye moko yango aza ye moko asengi na biso ba peuple sko toza na ye de Israël Mutombo na peso ambo te belé de ozo sala pena aza le seul on a mon journaliste na on moni azo bimisa ba donc azo na vrai ba mbodi te mal ba kambo pena ndenge zaleli o bino so ngolo ba bota Israël pas zo reverser batu donc Mutombo pena ndenge zawana toza ensemble ina tangi Israël na robo santé avocat général qui poule velanga BG Bilao. Voilà, rendez-vous avec BG Bilao, le plus proche, il y a Kofi Olomide, BG Bilao. Maître Dadi Doulombe, Lycée Bokana, Philippe Mampouya, Jonas, Charles Chamba, Stani Chamba, Dario Kindongo, Gilles Dikando. Gilles Dikando. Le Jules Dikando. Voilà, beau frère. Voilà, grand frère, il y a un peu. Le Jules Dikando. Mobala fier, alors fier, mon cas, c'est. Alinga bilamba trop. Merci na Jules Lo photo pession mbote ya trop. Merci na bande connaître sur batala biso camionnette Mbola tout à l'heure. Tout solo la moi un peu bila camionnette Mbola 2024 camionnette Mbola beaucoup de problèmes, beaucoup de situations camionnette Mbola to solo lango parce que camionnette Mbola na biso beti 6 ans au leki na biso sous-souté camionnette Mbola a été plus loin wa yebi valeur à bokoko camionnette Mbola comme la ndenge nini ozwa image ya moto akufa beta e fimbo o esala bato si balela na kombo na yo nino koloba d'abord na famille wana po famille wana elela katilelo ko bimisa mwana bango ko beta e na biso bato pona likambo boswani na mwasi nino koloba 2025 ozo makambo na bino ozo dans la Bible 6 ans 6 ans tout solo la te oui na 6 ans bapota mususu ke sekundami tant otuni boye ezonki d'accord bapota mususu ke kundami nango po lisolonge kundami kenda
et kenda na leka na émission pe na senga famille yango voilà na tinda ba message boye na boye na famille merci na loko wana te mais na famille comprendre voilà ça c'est senga la famille ya babia OK pour salama tout normal la cacher sur le cabo musa vena yimba beta OK ça la bien te yo mon dit bien mais bien te d'accord c'est bien quand tu es conscient boye c'est bien parce que n'absolu mo boye na sentir que batu ba moninga place non sentir so ba bele batala tanaka ndeni kametu mbona ni bona mena a peso mboto na ya ndenge nini yesengo muto afinga batu muto makama be parce qu'on a bato balingaka ngati balebola na ba moninga na descenda na kuti na salon na vanga na salon ka muto ngai biko to komone bim na kena kina vanga na sona ser na mo ba côté na kina kim muto ngai beto mais sona ngi bim nga mabe donc na lingi bina komona nga nzambe na ngai abongolango abasha longolanga pena na potopoto wana na sengi na batina donc boyoka nga suna banini te po ngamo na monika ka donc na ebité donc le bien na penza salamaka bato balela ndenge belé donc elanga ka makambo ndeke ndaka barando kaka rando eleki omoni rando moka boye po ngabwaka ba grenade so na tiré bo na mona so na tiré lisasi bo na mona raté tiré ka na tiré bien te so na tiré bo fallait ke bo na tiré bo ke boye grenade so boa ki yango ezwaka partir modi mais na bi bien que si na pesi parole nanga et pas batu na longwe na makambo wana pe ke mangala ma musique partout en musique na répondre ndenge zali OK donc écoute te bolu klanga ba problème midi 14h pour yam donc kena tina kota boloko on a lingi kutu boni c'est là là tu t'es senti seul na makambo abandonné oya ki apika kamete mbolo ya kala makambo belé o fallait biso so beaucoup tani wataka lwa de to dai kuna posa la ko so petit makambo seleka ko comment parce que ni na ngo solo là kuna pe lo bato ozo kuna so lo pe lo côté mais au moni lelo na la yaka na bosa na ko sala de comme na ngeza toujours moni ndenge de lisa za na église kufa alinga toujours azalaka toujours na média ni lesi église en sauté l'église n'est sotali non solo dans sotali messe dimanche la dimanche sa messe araye moko Alex ba filmaka ye moko na muto n'interprète makambo lo betika ya mo zo zongela kaka on a eu ma bête moi ce qu'on a kenanga ma bête ma bête la ndeni lo bala oh so ma bête bienvenue ngoyi est-ce que ça ma bête mala to solo la to so ma bête nga fona ba ba tuni babi abimaki ndeni na njili omendeni na njili ndenge otiki bombo ya munene kuna babi ngoni sumbela obeti sumbela na ki obimi mbala moko muta mbakanga jote po ba ko kanga déplique ndeko na yo petit frère na yo si tu veux petit frère na yo qu'est-ce qui s'est passé obimaki ndenge nini d'abord po ya boye mais non question tuninga na bi normal c'est nga mutu ba ginde nga mutu na ginde visé nga mutu nde ba plainte parce que déplique quand même bakangi sans plaignant tout le bango vérité mais est-ce que porter plainte c'est pas kanga c'est sous plaignant te bazo kanga ba otala gravité likam po ba ele yemoko sale mission ye moko comme azane pas parenthèse kaka ngo te ma communauté comme un petit moko bika bon il a bien changer moi moi musique ngo na tiki ba comment musique moi na la changer moi na la changer leki na yo moi na stopper penda te fona changer donc na za na ko te ebinza mego dans la quête changer go et que les makambo so changer bon ni ne yoki la ngwele na kende okende wa zala la biso comme sala comme bele sala kanga oui bike kanga eloko kanga sebna po ba yelenga na hotel yemo sali vidéo ba yake bele no hotel comme na sala na kaso na désert so ba ki na hotel ba singo dépliquer ki a dans celle pe na ye awa kita na beta na désert du matin ce ko ba ki beleton raninga parce que ba image wana yemo atinda kango ninga ba ninga yaki na ninga na ba voice salaki yango donc écouter cher bakangaki était par rapport à voice bakangaki par rapport à image tant ba jeune mama wana ki na ba kuluna wana ninga na ba kuluna wana après susu allez ninga zokisi ba mama tout on les a compté mais qu'est-ce qui s'est passé selon l'histoire tu as dit que toyoka kipe que Camionnette Mbola ils ont deux voices yo pourquoi voice ya yonde bimi alors que ezalaki na deux voices nezalaki na kata discussion na bino l'histoire ezalaki nini première fois voice ezalaki mutunda kopiaki yo nande bobanda ko se chamaye na non deux voices ngai na vandaki pour exemple on le sait comme habitué dans le banc normal non ba normal ba kombo na ye
et tinda ngomla na kota ba kanga kombo makasi kanga pena kombo kanga kombo to solo la donc au moins nga émission na musique yo pena ko tinda linga tika émission musique émission ba nzo ba musicien ba kotinga na poto moko na émission ko finga na finga maka donc comment nous a caté le commentaire tu vois t'as le coupe donc n'invite pas na commentaire t'as kuta ngote ne pona biki commentaire na ngako ezaka mafinga wana na ngoko musuku fala kufa ka bela ta voilà bazong sisa donc non ya on a biki ngai ma musique yo on beto ko tarako ni tanyina on moti oui ni ndenge na dingaka la monnaie politique au solo autrement la politique on est moins à l'aise hein au moins comme karamanga po nazo mona belé OK lobela biso ka mona na mona belé ka musique yo exactement ça la ka émission ça li pas 27 chiluzi collègue ni confrère na yo sali bilo bete bo ambodi moko na tanga kima soki 5 comme mo boye ndeka bon il est bon ya yo ki ben tanga na comme na kati so na ba ke émission li babe comme ya moto ça benga déjà première fois benga cérémonie bosso abenga bonjour wana mpomba compagnie mpomba na ko boye ko bango yo na OK na kenwe ka maître na depuis OK benga na émission moko sali benga impoli na mo yo ba ko impoli kasi ote na se défendre bona leki na limbisanga ya première fois yo singa limbisanga et merci vieux sinon on peut jouer na télé émission kala mona ki sona ba koto na ba bango tout attendait que 5 musiciens ye mon côté na lo wana ya ki pe na kati abenga ngati no finga nga grave afinga na ba 21h afinga na no kaka eleki nango abenga sona minu afinga eleki nango ali mero langeke partout ke na bangola ba braza bandal kitambo eke bazo finganga na bapela ko sanga ko samne soti meka uyambika abo ko finga yo bwana na voice ko finga musu na bloquer so ta 8 personnes bo na moto kuta na batongo wapi ato répondre ba beaucoup to la kini place ni on peut s'adresser to silana après sili après quoi na vanditi na mona moko ouais tant na vandi ko benga en sous na bina réussir na ko bulenga intention ni tout nanga so rester mutu kwa déplique na beta na kitete so na essayer de retirer na bika na succès parler na succès pere tangi ba minake na ke musika te wera ba jibe na essayer intention na zo pena bimsango na ni na salon par rapport na sala kango déjà na bako na risango na ki pe ngoto de na risango na ki pe na ngoto na tal moko garçon benga no finga ngate na voice parle bina na répondre pe na voice buena voice OK de so na voice wana jongo ngazo kena ngai kapela répondre ya jonga zwango a voice wana nani nga saki na TikTok na balanga ponga na TikTok na makamano ko jui voice au commission son ndenge ni pe ko to sa ndenge ni otaka lembo na TikTok bo pa atindeli ngango ndenge nyatika na TikTok fini bona tala bo so abengi mutu moto akini wana asala ndenge ni o sela nga pango comme ya bandi boy azwa depuis quoi na zwango oteme o ko ta posa mulai il faut na chango 3 parties ndenge pa chango 3 parties nagi na bulu kutu te na sa pona zwani pa na ye artiste musicien dans ba fan na ye ba tubele balinga kai malamu na bangelo mote pona bina tiki na tiki po fazo lo bien na so nagi ndenge na zalaka ni na kotelo so nagi na zalaka na kotiselo kwa mabe tika bloko na ngo bang baksa na bina changer na lingi na prompter me ko lo fazo na te mala moko na zui ndenge kendaki ndenge moni sali bongo na intention moko bongo te na salon poani non na kena ngwapi pona perso anda salaki bongo OK na me ko tinda ko na tindi bongo sana ye ba OK et sali ngako na be na olala kutu bato la msalam sanga ibona kamana tembola tolo oyibitso esabiso ake lelo okomi monetre ozolo baba vérité musique ndenge za leli ozo ogolo belango vérité lelo solo bosa la classement musique nani ko numéro 1 au placer bango na ba qualité na bango na ba niveau na bango ça la biso classement musique ta la so musique te na ta la on bako ta la guerre musique na tika mo kala ta so musique te lelo na mais ta la musique te lelo wera ya beta na Paris quand même c'est sûr que ouais on a masanga de la forêt de la mfinda wera ya mama kana ni no kolo belai non ouais rapendelo ko na singa wera eza la concert mo ta betio concert on ngeza lo apona bikele me usape de to lo bakaka ça plein bisali plein te me wera fa za wera on en peut son ndulo ndeko le kana biko cartonné et ça la carton te yo ebi da wera sala o sa explore o sala te o sala
na habité musu so basala na habité mais ndenge za so beti ndulo donc so landi son mais ndulo na yo eza la bénédiction et ko sala o ko sala la pesi odile manzaka sali pena musala ko sakana te donc porte parole o dire o dit la sali parce que on l'a jamais la maison mère na tika na Congo on dit le pena chapeau Sankara d'écoute pas ça là la pesi chapeau on dit le manzaka c'est pays moi sinzambe donc wera vous avez la bénédiction ya bakimbangiste tout pe anga frère na yo master na yo communauté mbola ototamona na makolo na liambo ngono na makolo avoko mawera donc ça la bénédiction donc penza côté wana promesse ta si mon appel ne si je comme on pas pas dans ndule si ma bisinga kutu yonde ningo zabwe ba obenda yo pa na ningo boye kaka VBG bila ba bozo songe la fe na yo olomide otamboli mais enfin de retour dans le palais. Babi, il prend de 25 et 5 comme là, on l'a pas à la parmi, bateau va recevoir la promotion. Mon père c'est mon vieux, c'est mon vieux. Ça la bola mo belé, ndeka musique otobika ka et beta automabako et beta gi bako beta mix c'est mon vieux. C'est mon vieux penza quoi. Donc voilà ça fait na ngai, neto za kara internet, toi la masoluka ngamo na internet, biso ba beta nga lukuta boy. Vous comprenez? Ma solo quand tu as dans le colon la bois qui ça va en TP combien c'est non voilà c'est mon vieux c'est na solo makamna c'est mon vieux donc voilà viens na ngai pena mo il est là tout le hippodrome de Vincennes nous a mi bateau ba soutenir ko folomi tout ça bon mais la commis politique mais ba musicien bateau non pour ils a l'art de gérer la société musique dans la cadre de la société na bi ke ngai promotion do lubiana côté wana ko bato balanda nga batala nga OK. Et là, on a dit que Léona, ils ont coûté un cher, hein? Mais, ils ont ma bête, ma musique, non, mon intello, mon intello, mon caméra, mon dessine, sans en mode. Eh, ma musique, sans en casser. La musique, Natala, écoute, ma musique, Natala, Bakoto, Salaki, Natala, politique. La musique, on a ma bête. Donc, on a évité, on a le bac, Benako, évidemment. Na ba comme ça li coller tellement ma musique tikango et puis ça nini kaka ba problème en temps ba tomba zate ma musique pardon la suite 2 heures ça en plus même j'ai vu fonga kota ki membolo tebi wana te yole osala ki adi londole ko mukala mama lobby na so na lobby yango heureux mariage à di londole a bala ba singa to bala di londole so bala kala mingete heureux mariage à toi mon vieux ça kameti mbola o wana na radio mangembo ponga lelo to tala kambola boso ba tala so les calmes va Afrique et on a ba king na ba king et na kester to vandi bika mais ba tous les lots des musique et qui tinga ndenge ba to ba lobi ne qui tinga makasi comme likolo mais nga salité pe so ba komono nga bien kate mtu na lingi donc moni koto wana ça ba tu na ngai na uti musika na uti donc musika ba tabulei ba pepe kale donc na l'équipe na donc na uti penza mais lelo nali pena soigner comme la femme c'est belle femme na bna tala kanga boye quoi pardon parce que na lingi suna ba tu soigner ngo zala netre wala batutu lelo lobela ko folo mide ça cha bien cela o tanga netre no kam ngaza metre ko ki tsanga bo netre par rapport quoi ngaza netre na nini non ma so dit zela wala ki pa ki oteko ngaza netre na nani parce que batubele ba warrior par exemple non dans le bango temps ça l'émission ça là j'ai warrior non on a grand frère petit nangai ça s'arrête la fali non ba tout ce qu'on est na kendara na makamunde balat sangelo mobu nga ba tu na répondre même la voice té là bas c'est mon petit ça s'arrête là mais boutchanga teko le boza relation dina petit non bengue petit non ça la artiste musicien to respecter artiste musicien fali poupa relation ni boza na on a fali pour ça non on peut son bon pour bateau baza na yo ba position parce que baza oza homme public position ni nous en na fali poupa non la position c'est mon frère il y a pas de souci il a la possibilité pour le bela peut faire rigola va sa artiste musicien na lobi ma musique na lobi on a bi tant mais la politique et ma musique oza na possibilité pour le bela faire rigola mais faire depuis quand on le faire so abeta ndule bo les sali ni albaki double dilas na ça la plein bon le bango oh yo ka sanga sko anza bo bamanga iloko mona kati ako non na lo so na vandi na ba kamnyo so na lingi na lobi ni no zo mona pour na faire rigola ni no ko ça remarque ni no ko ça la faire rigola caméra na ngo etala ça ni remarque ni no ko ça pour na faire rigola pour évoluer tout comme olongo la ba danger za pemé na faire rigola c'est un message à talent amonyo yo karaté hein
oza mutu makasi pesa fait rigoler message. En 2028 dans un obstacle candidaté pour le président Congo. Et ça pour moi non ma président Congo, na le fait rigoler. Na ba mission tout dans la bango bien. Justement, pesa message ngamola. Conseil. Ozo rendre les kinayo. Pesa fait rigoler pour le message. Pourquoi pas? C'est un message. Vous encouragez. Na pesa message ndi solo to solo. Ya we ça lelo lo ya batutu. Ouais ça ndule. Oui, on peut ça we ramndule. Posa ndule, ya lelo côté. Ya ndule pe samedi en Côte d'Ivoire. Samedi. Oui, samedi le 15 en Côte d'Ivoire. Ouais, donc public ya ba Ivoire ba tonda na ba Congolais bazakuna bazalana wana mwana mboka mais même guerre ezali mais abisi na ko pesa mama mission na on le bela on te pour toi na guerre. Maintenant le bara parce que ozo tindanga na za. Na zo tinda te. Hotel mais la ko insister. Na bossa toi na guerre tchangu panzi pa na ligne on. Comme l'être mbola to comme la souke émission la biso ni no ko lobe. Biso to vraiment la souke émission. Merci na bandeko na bataille. Merci na bienvenue ngoyi message na bandeko bataille surtout na bino ba politico. Na belo mona bakisa parce que moi pour moi et puis que veut dire na bakundi et peut-être dingo. Et dingo moto na ngenge sinon bato na bino corps na bino corporation na. Au moins est tombé mabe parce que tous la ministre sport pour la maramutu na sola na mama moi c'est a dit mama misiku na marotte sola comme belé. Pour meza est tombé mon mabe. Il y a faux pena mukile ningana. Parce que il y a benza za icône za les gens za likolo. Ali ba mo pa wana soko le lwa kwe mo pa donc bato ba kufa mais et vous avez mystique et bombela biso na mo pa to la besoin abeta Saint-Valentin samedi donc yango monique ke dininga zawana donc tozala matanga parce que na kina ye kine sanimo parce que lia ali ngoli te hôpital et ça l'a pas so ma mbele ne dingwe ngani to loka ensemble mais to na solo mo ouais ma solo to na on ye mais akei kota ke pena nzambe pena abatela ye nazongi susu muke ngani bakimbangiste vous savez pour moko bataille de pes comme bazo tous album moko yango moni na landi bizeka bu ya recadrer de pes ba parlement debout ba tiko critiquer bakimbangiste soit dire la guerre yo biso pe côté na nkamba to bomi makambu na nkamba ya mabe ta ba parlement debout na lingi na minute to biso bata to za la fati so bakimbangiste biso to ra politique to za na to ma mindu kité to bi ko finga te penza mais ninga lobela ki ma pe mingi mais ke penda ba je ko bela tout ba encadrer et bisope ba nkamba kabina mokonzi ya chef spirituel ba sala ki moi message pona ko loba po tout chaque biso ça naté donc na minute to lingi te to za bokaboni même pareil ndenge boto ke na Vital Kamerhe c'est pas le moment président mo loba ki to za la ensemble na minute président asa pena yete mais so comme sous ba guerre il dépêche pour critiquer non là même Zakaria sous akei bambongo wana bon OK batindi bango tento ki bakena ndenge na bango mais ceux qui te question na baguerre oui eloko ba catholique ba sala pesa la marité un rebelle non eloko ti na ko pete ba koti goma ngo comment no ba leki Rwanda mais non ko ba bango bien te fallait pas bakende kuna ba catholique fallait ba kende te to yambo prochainement to beta pena politique parce que ibisi so comme politico message na bandeko batalio awa na caméra na yango yo ibisa bango message moko ya paix message ya bien nazala ngo aka biso bana Congo na minute yo tozaka na mboka moko eza mibale te tozala bomoko na moni ba combattant baza ba radical même balobi mie tozala bomoko mais biso na kisasa et mon etikara to beta ba tampon tozala bomoko parce qu'il faut comprendre bato balingaki te mais na moment oyo akolobelo côté azotala baza na souffrance o biso tozala ngo poza mboka na biso tozala bomoko ba congolais totika bokabwani parce que bokabwani na biso yo yango gomekei tozaka so mtapeso 100 francs mtapeso 100 francs mbala moko teki muninga na congolais même na 10 euros akoteka muninga na ye yango totika la mito tozala bomoko tala ngekei plus na reprocher ba consommation ba soda bo sala musala moko te ba soda so bokomi ba so ba nommé o kaka ozi poste bomoko ba tambongo basoda menacé bazo futa maté c'est pas bon basoda ya on beko eli biso kuna basoda so zo bunda te o ba mo bundala o balinga Congo ba on zo kufa kuna o misuba ba bundala ba te po mbongo ezate lo oli ezate ba ko ba koni ba buka ba koni na zamba po ba lambe lo ko oli musika ala ba koni belisa lembi abuna ke ndenge nini na mito penza to zala si ba président biso Fati Beton ba congolais to ba bomoko. Voilà, très bon message Kamenete Mbola, voilà pena message moko
Il y a futur président ou bien futur député? Président. Ah! Sauter malamu kuna musika boy. Président. Président de la République, dédicacé moi batuno ba soutenir rayo. Voilà ma banga ya présidence. Ouais. Et côté président dans le bois à soutenir. Ah, yo tchanga so baminga jani na bois so tika ko mwana batelango. Pesango honorable. Maître Goliath balako fait na Suisse, Gilles Emporio la Suisse, Franck Mbambi, Salon Franck Mbambi. Président d'homme na Lille, Docteur Jean-Claude Aigle na Minkao. Et ndenge na sana bino wa bakimbangiste. Tozala sima président na biso Tibeto. Oboyoka ki wana yango te zara balle perdu, toi qui balle perdu, tout ça on a mouté. Ni to biso tout total à Congo. Donc Massoudi, c'est encore Massidi, ça fait 10 ans. 6 ans. 6 ans. Tout ça, nous sommes Kanoawa, c'est sous l'élo. Ça, comme ça, nous salam, merci beaucoup. Tranquille. Merci beaucoup. Voilà, c'était la camionnette Mbola, Boyebi, Simo Gimbango, descendant Nabiso, au Simo Gimbango, Tigela Biso. Bienvenue, Ngoïtobi, qui on fatigue les alliés, surtout que. Déjà moi bien merci na bande ko so batali biso bongo gouvernement ya président pe Robi Makalaming honorable camionnette Mbola to remercier un peu to mais kato siéger gouvernement to so lango bien voilà na monité côté na ça sur mon boulot na Congo. OK côté na ça sur mon boulot na Congo. Voilà, merci na yo Alain Salambi, merci na Rémi Salambi, Rémi Voix Matopession Mbo Théâtre, merci na Maître Junior Botas, merci à toi encore également na Maître Patrick na Kin et surtout bienvenue, bien fait et même bienvenue Ngoitopession, merci à toi, ce besoin na ba image à boye. Dites merci à bienvenue Ngoi et surtout Moussala et Zana Misapi Sakanate. Merci à toutes les personnes qui hospitalité à Kolandabiso, que cette émission soit avec vous. Alain Salambi, partagez les émissions. Bye bye.